Zambe yokela biso tika pasi bima na Congo, que la souffrance quitte le Congo. Que la souffrance quitte le Congo. Bana basangi bome bazali kolela. Nzambe yokela biso tika pasi bima na Congo, que la souffrance quitte le Congo. Mote ba papa, ba mama, bandeko na ngai, ba congolais, ba congolaise. Bisika nyonso bozali ko landa biso na chaîne na biso, réalité na biso. Alors tolingi ko pesa d'abord ba remerciement na bino, na ba encouragement na bino, na ba partage na bino, na ba message na bino et puis na ba j'aime na bino. Na kati ya ba video oyo tozali ko sala na kati ya chaîne oyo. Alors nalingi na rappeler aussi que ba vidéo ya ba filme ezali de ba filme ezali toujours kolamba. Donc si nalandi bien moi mosala technique ou encore la régie, ba vidéo ya ba filme et bana kobima au moins une fois par semaine. Donc next week-end, je crois qu'il va nous aller soit dimanche ou deux bien semaine, donc par semaine bokozala na filme moko. Alors, mais pendant ce temps, dans la semaine, tu peux simaler le congolais. Au lieu que semaine, les temps que tu as la vidéo, il y a sur les sujets, il y a Lola, et puis, il y a ndeko na biso, ngai mbona zana kati, ndeko na biso aussi, tala nga moto kumbu ikimi ndeko na nga mwasi, kumbu ikimi bijou, tala ngai di susupe. Donc histoire na biso ya ndeko na biso Lola, ndeko na biso bijou, ngai moko y compris nazana kati ya filme na biso. Alors comme on a ngai Lord Washington bandeko ba esika, donc émission o ezali ola émission témoignage toali ko pesa maloba epa ya congolais. Donc ne nazolba toujours que chaîne o ezali chaîne ba réalité na biso, réalité ya congolais makambo o tozali ko vivre na kati ya communauté na biso. Et il a fallu aussi que tu me koloba. C'est vrai que tu es courant et bakon sabato ate. Et je vous dis, tout ce qui se passe ici, ce sont des choses vraies. Bah, histoire de bandeko ba vivre yango. Alors, il y a des ceux qui vont envoyer les audios. Pona aboya ki longni les cas, boko karara maloba na ye. Aboyi peut-être représailles, on sait jamais. Mais biso awa, en tout cas, tu as dit que mamontonio so lingyu ole kana plateau na biso oya physiquement na plateau, il y a pas de problème. So polingi ole ozala yomoko esiko ozali kuna ya pas tout donc biso tozana ba moyen nyonso olingo ole kana plateau mama na dina kwa mona plateau olobela likambo e komelo na vie na yo on a poto so za musika tu peux pas te déplacer, il y a pas de problème au vite temps aussi ya ba poto na biso oyo ozana États-Unis ozana na Australie ozana na Sydney ozana Londres partout tinila biso audio na yo ou benga biso to ko expliquer yo voiline to ko sala ou to ko sala on par duplex, donc tozana ba possibilité nyonso o to ko sala pona koyamba yo. Alors lelo, comme je vous ai promis to koyamba mama moko yende aina makambo ya likelemba. Ba mama nyo sali kelemba boya bofanda boyoka. Ba papa nyo sali kelemba boya bofanda. Po oyo ezali mama na likelemba. Eza ya binote à 2 mois tete. Oyo eza ba likelemba ya ba plus de 10 ans. Donc nakol ba même 20 ans, donc plus de 20 ans ya likelemba. Donc eza ki nango sûr. Mais na suka te komi butu, ma etioli. Alors sans plus tarder, na kopesa d'abord mote na mama na biso oyo yemoko akopesa komo na ye et puis ako expliquer biso malembe nini e comme like. Donc lelo zalika émission ya mama moko oto yambi akobet la biso masolo ali kelimba na bango nini bandaki ndenge de bandaki et puis ndenge nini esuki li bango. Alors topesi maloba esika mama na biso esiko zali mama topesi yo mote na mama Mbote mama alors mbote ba landinyoso ya chaîne réalité na biso mote na bandeko nyonso oyo bakozwa tempe ya kolanda biso peut-être après nalingi bino mingi et puis nalingi chaîne mingi nazo sepana ba émission ezoleka ya onga epe tanora ki ba témoignage bandeko mususu na baki pourquoi penga pe na leka na lobela likambo parce que mingi pe déjà bazana makambo déjà ça fait longtemps na makambo bali kelemba donc ya on lobaki ki ngai pe na leka na loba likambo yo e komilingai puis bandeko nyonso oyo tozaki na baro ensemble. Ngai komo na ngai mama Brigitte na fani ana Île-de-France na précisément na ville à Créteil. Voilà maman alors.
Merci beaucoup mama na biso ma chérie Brigitte. Biso pe tosepeli mingi na ndenge osali choix ya kolekisa témoignage na yo na kati ya chaîne na biso réalité na biso. Alors justement une question mama Brigitte avant de kota na base vraiment ya témoignage na yo. Une question ga est-ce que mama Brigitte abala azana bana abota ou ndenge nini mama? Oui, maman, alors, effectivement, bien sûr, naza femme mariée, naza naba na mibale, nzame na bolingo na pesinga ka mibale. Ba miso bazuka sobo tabana 6, 7, 8, mais ngai na zuka mibale, ce vol j'en voulais avoir plus, mais bon. Dans ma pesinga mibale, donc je suis fière aussi de mes enfants. J'ai un garçon et aussi une fille. Et voilà, maman, en tout cas, à côté, on n'a pas de soucis, maman. Merci beaucoup mama Brigitte na ndenge ondimi oya ku partager na diso experience na yo bien qu'ils a passé. Alors misope to pesi bana pe mode ningi pisiga bazali et lona papa. Alors ça plus tard tu pesi maloba o expliquer biso nini e komelio mama. Bande ko bazali kulukayo. Merci beaucoup, maman Laure. En tout cas, na petit bino d'abord merci nengo vous permettre nga na leka na chaîne na bino réalité na biso. Alors ceux qui n'aloba qui na leka awa eza beaucoup plus pour na ko kebisa o conscientiser bande ko na biso surtout biso ba mama vraiment nde tozali ko kwea na piège oyo ya likelemba. Alors je crois que oyo bazali ko landanga bazali peut-être ko kamwate likelemba ezali ning. Likelemba ezali plus na biso ba mama. C'est vrai que ba papa pe ba ota yango bazali pe mais biso ba mama to litimi belé. Alors ezali à la base bokutani bolokani batumi balé misatu peu importe le nombre bo tiaka mbongo lohura na so bozane ti 2 ou 3 donc bo 5 simbongo na moi li bo so bo pesi na mutu moko ye autre bata ali et après mois prochain subo sangisi bo pisi mutami balé subo zali 3 ti bo kena muta suka et après bo bandila onsu à 0 c'est ça likelemba. Alors mali kelemba zali pena mutu oyo asimba mbongo oyo tubenga papa likelemba ou bien mama likelemba yende mutu nde tukina opesa mo pana ye alors yende asangisa kayango et après apesi na mutu oyo akolia na moi oyo esingili alia. Alors disope bon na kuruba ete ngai en tout cas na ebati marambwana te ezana ndeko mokonde ala kamad na ngai na bet la kili surute mama ntukanga nazana posa nasumba mutu kana ngai abi na lai mutu wane nini ngai bisino na lasuma mutu ya kashkai abi ba kashkai zo depend na ba qualité na ba eta na ba qualité nga dan tout mali pena na ligne penza o ya moi bien abi na foza na mo ba 10 000 15 000 ti ba 20 000 wala pena do rosa kashkai bien nga na bisi ya bo kashkai bo en tout cas 10 000 ou 20 000 on neni ngam na kenana da musala ubi kabisa ba family ménage o ki o sali musala ba futi mo 1500 oil au footabo futibu en tout cas et kozana lai pasi pona tangisa mbongo wana nakubana 10 000 abi dan ya obi kama monikolo lebise magamunini abi dan lai makamonikolo de post manet ba mituka ana bio sumbelo ko ya share en tout cas sali kelemba aroba kine ya di kelemba en tout cas na ko wana ngote eza ni I speaking on lapine like ne ba kine ngapa ngoti. Alors every single biso tozan li ke mana biso iumeli et qui est presque na 20 ans même passé on a dit 20 ans donc on a été 20 ans là en tout cas vraiment de one is a sérieux ils na ba ivoirienne ba camerounaise donc vraiment comme on a ninges tozaki ezaki copie sa moi image mo pena ya sérieux hein donc yango esala qui vraiment na s'engager alors biso na li ke mana biso tourner au 1000 € par tête donc tokomaki environ so na bo senti tourner presque 30 personnes. 30 personnes tokomai vraiment. Limbisa na mama na katumuki. Lai na lina comprendre. Peut-être qu'on a eu malamuti. Donc, olobi bozaraki 30 na likiri manabino. Et ça lui pris de 20 ans. Donc, par personne, vous avez 1000 € par mois. Donc, ce que vous allez d'un coup 30 000 €, c'est ça? Effectivement, maman, alors. Donc, tu as pensé 30 na likiri manabiso.
Alors chaque moto azotia penza 1000 euros kane na expliquer wana eza penza bongo. Alors ce que moto ali akoya penza 30,000 euros. Ya moninga i vraiment na kamati mote mana kota o voma po na liambongona po e permettre nga na samba mutu kana lai kashkai na lai et le reste ya momo la ke de Kinshasa na lukamo mabele na ngamo kata mukie et voilà quoi. Mama na ngai ye. Donc, mère, non ozana yupi ulaki 30,000 déjà ou ozra no ria yupi. Mama alors, yokande lisolo mama, yangone penza na eko leka awa, pasi na motema mena na chouette, comment na oseka na ngai odi, pasi na motema mama. Alors, c'est vrai que li kelimba e umilili, bo sous na penza malamu ça marche vraiment très bien. Alors, en cas mingi na robaki que, oche 1000 pendant 30 mois soko kai motema, oye penza 30,000. Alors, li bo zaki 500. Mais et ayo ko mata tango to muniki but ba vraiment sérieux to miki maru prato matali kurupo vraiment mutna mutu maso ale asalo makasi quoi. Alors on a projet vous allez na soma mutu kana ngane na ravako début. Alors l'ikelimba ils ko fonctionner vraiment très bien. Donc vous avez beaucoup na ba week-end vraiment to kutening za la kana liki na musique ning za la so beaucoup tani bo fandi, bo meli, bo lie, bo biti ba masolo, bo bit pisine ba conseil, mingi zalaka, bon, chapili tulimbaza, mingi noita morara. Alors, bisot, bizaki papandi ali kelemba, alaki mobali. Alors, nindi to, pisaka parce que c'était nom o to mona que azapina ba faire na salaga, asima ba mbongo na ye, donc, bisot, on s'est dit que non. Déjà, on m'a déjà mouton, déjà sima bamba, azana ba mo ba moyen na ye, komunika bo azana ba moyen en tout cas. Donc, nous, on s'est dit, au moins, bah, mon amour, il y a les corobos, il faut la moto, pensa, à ça, moi, moyen. Parce que, mon madame, mon satan, mon est à la batou, quand je n'ai pas de face, pour d'autres, du cap, battre mon azibélé, oh, maman dit qu'il va kim na mongo, oh, maman dit qu'il va saliboué, oh, bona, oh, boye, à kimite mazali, qui est bon, pepe, oh, bah, il baik n'ambo, bon, andago, n'exala kaka, mais, donc, on s'en va rien, tu dis, papa, oyo, puis pas pour montrer qu'il est baka, tu dis non, il y a sérieux, à la bas moyenne. Mais au début, ça marchait bien, en tout cas. Si je vous dis que ça fait plus de, qu'il a 20 ans, c'est vrai, ça marchait très bien. Alors, n'a pas de moukoussi na témoignage là, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, là, n'a pas de clé, n'a l'équipe n'a noté. Si vous êtes en communicateur, un mois avant ngana lia, déjà mikweleka leka itomana gimo makame kumuleka leka na si tumuni ki papa kuna moba heta mike tolobite papa tumundo zana ba susina wa mike boye pesa mutu mususu asimba mo mama obika boy na aboya dubisi papa mais ezambo na ote mo abatu yudo okobina moba tumuni jo kuna ba susina ya famille tumuna ta ikumbuka mama mutambongo me bozumuneka habiblika hati du papa tumu que ça na problème moya personnel et privé alors tu préfères pesa na mutu oyo aza kimia a gérer mbongo na biso mama aboya na motema mobimba to sala bare ni bongo na ki y a des problèmes même financiers tu sais kolia mbongo na date mo fixe mais comme comment mo barretar bo banduko baza on lia comme mo barretar tu comprends vraiment mode. Alors, on découvre que biso là il n'a pas soupçon que papa dit kelimba a commis na ba problème sérieux ya finance na libuta na ye ipi na ba mama sala kana azo mo na biso ya li kelimba asa ba faire na ye après sur le boti ego ko pesa biso na li kelimba biso gava to nyima ki amonte meta to moni que et comme pesa comme sérieux mo ba arrêter de commis to non to moni que mbongo oyo ya biso il faut esi mama na mudu musuka li kelimba to sala barenyo to luba papa na boya because il faut ka ngala simba mbongo wana or azaino ba pochna si biso te bangote. Alors qu'est-ce qui s'est passé maman? Tina pena na ibo kana cheno buka siko si wo ngainde projet na la voiture izaki faina lende moi oyo ilutuleka faleka ngana lia tonga kumika mwana nga mwa ona olia nakida otara mutuka masi nakida kuzola baba ko tela ba mituka na baba po ba concessionnaire
et puis na kini pe susu na bela gibe ba gula mo tere nang la donc na sina sera projet nang nuance na gina kimia et puis na la ke no sera mo anniversaire na bia parce que na na sala ba fediti donc ngoza occasion nang la pena si na mi sala na mi sala mo bien quoi ta na kanye pana 30 mois na mi kanye pana singa na kingo comme ça ya mbona ngai et ti a souvenir na neve mutu kana ngai bien mo le pona ngai voilà alors ba mama ma papa bozo kanga e komi kada weekend oyo ngai nalia mbona nga o papa zomone suta bungi abumbi sundeni to yabo mbila kuzwai masheli zila mama zila karana no fa senga mai mela sikoza donc yo olobi na biso boyi o pesa ki déjà mbongo yo pendant 30 mois donc plus de 2 ans o chaka 1000 euros ba misu balie. Donc moi o eleki izaki ne tura yo il a fallu que yo pe o ya 30 000 euros. Alors et comme semaine o yo il a fallu olia papa wana bakangi donc mbila oya eza mbila oya force mda kaniye ou bien akimi to comprendre bien akimi na mombo ou bien mbila kangi pona nini parce que les kirimeza nango anple bino alors mbila kangi pona nini atanyi na mbongo ou bien bapesi mbongo na yo bake na ye mutu place wana skoto kompreza oni mama alors na minute o nazolo babwe ta mbila yaki bakangi autre papa na déjà balukisaka ye makasi ta ba ko kalaye bakangi na ye mutu na ba mbongo na biso nyonso eki mama ma bujit obi ke di kamuna oko ezo pesana na ba sherbe pour aisi kanaza alors bakangi papa likirimba pour la raison ni penza mama alors bakangi parce que papa likirimba na biso azalaki kote ka ndoki mais biso te ba na biso pete tunapenda la kuna ime sanki te ba ke papa mwate ka na ndoki mama zela nana azalaki kote ka ndoki na neni donc si mutalingi akoma ndoki akipana pisimbomo akumisie ndoki bendeni ngana zo comprendre dit te mama alors kindoki na ndenge wana te donc papa likirimba na biso azalaki na ye kote ka diamba donc biso pendant tout ce temps oyo tuyaka nanda kuna ye wana bambongo oyo tumona ka ye wana nous on croyait que azam penza muta mongo ya solo asala ba faire malonga ok atenkera diamba c'est pourquoi mbila aki ko chema boko alors tant bakangi na contrôle bakuchimbo na biso nanda ko wana entre guillemets to kibongo alors bake na monionso na ye mutu na bilo na ye na bambo na suki yango yo mama to zana elo tengai oyo milelo ba misu do piene va crise donc eza suka kuna wa mavola mpe mama ndangla nzambi zamba lula oye makama minute mama donc na minute oyo no yemo lubi mwana na mwana bendana likirimba venta e panzani papa likirimba ndokenda za na endoki bino peba mama likirimba na papa likirimba bogina ragolia na gosana na kwa ndoki mena imaginez-vous jigolo police ouais ai kara mokolo wana opozaki na reno samedi bozana réunion wana donc alinga kaka la bilio ndoso bandoki vous vous rendez compte vraiment mama na seki meza pasi na motema iza facilité omuna likambo ye komilio tarakata 30 000 euros souffrance ba mole bilibu alors na ebiti sikoyo etada bilini ozana mo sikoyo oseni opisa bandeko yo pe baza sali kin basiko le mama na piso maruba pasfinga marubiza ngai mama alors ngai suki na kolo ba iloba suka d'abord eza pasi na motema mais so bomoni na leki boye parce que eza pasi na ju courage ya ko partager likambo le komelinga mais komelinga imoroti toza ebele a na Paris précisément dikine ba eza na Paris alors eza na ba étranger pe oyo toza ki na bango oyo lelo pe bazuli la mbongo na bango ce qui fait que imaginez-vous ba programme nyoso za ki na ngo na ba projet na nga ikina mai eza facilité pour na lai siko olela panane ofunda panane parce que za ki likamo to sango zarango vraiment légalité ko iboza nkana bo signer ok na l'état donc kusoki na l'état c'est un problème alors papa na pi moi tout la légalité à la prison moi ce n'est pas na bana donc il t'a ba répéter donc c'est compliqué alors mais comprendre de geli kilimba eza nonka ka mbona yumo kaka
pourquoi pas koza mbongo na yumo ko anbeti mili so na zaki mutamaele na loki mil na lana na saraki makesi bo si vous na facilité mo jiri mbongo e mo wi ko dongo la musu tali o kaima kofre fo na yo ka izero va mbona mo finemi za mbona ya yumo ka. Donc imaginez-vous ce mazaki mambo wana 1000 wana na chawe na coffre fort na tekipa na chaka 1000 na mara na zo 30 000 très facilement. Là na perdre na mbo na lai ebele na ba sacrifice a musala ba souffrance a poto e bino mongo et puis na préoccupé di bota na lai ba bloko ya bien moi ba voyage moi ba oligada ou na ba 1500 ta so na la 1000 ce ko ibisa mais ma papa zali afuta la ndaku mo ba moi équilibre avec mes alliés. Alors conseil na opisa la bande ko ba sali kilimba e banana on kala bien mais compagnie qui kilimango isu waka mabe. C'est pas forcément mutuga o yo si maman ngaza mabe mais à cause hivi notiro malamu. Mais ape mutu likame kukomila hii contrôle soit zambo na bank peko zambongo wana donc simple ça. Alors moi personnellement dans mon c'est intéressant mais o yo ça là mais les bâti un jour le sugar mabe na na ba ite un jour il sous la biso boyi mais lo geza kala bien que ba mukobali ko kala mutu wana ba kuta biso kunati. Imaginez-vous, on était sur place. Donc, biso pito mo comme bateau bateka biamba. Donc, baraka la pena biso. Heureusement, on n'était pas là-bas, bakangi moko na makamunaye. Et voilà un peu quoi. En tout cas, merci beaucoup de pour l'exinga na chaîne Abino. Et puis, mandeko bazolanda. Na pisi va ombo te mingi. Et puis, non, senga na bango pi ba s'abonner. Au pas en histoire na ye, abing appelle les awa izale yuko bien. Pour na pi ko pisa pi conseil na bandeko musuzu. Au pi ba situation oyo lo la ngai le oyo liki awa. Merci beaucoup Mama Love. Napisi bande wono so mbote, napisi di bota na mbote. Ba opi ba yebi histoire ba bande wona na o yeli kelimba bo o ba botala ba yebi ba mi yebi pe bazaleli. Ba mi yebi ba wonyo so ba bazaleli napisi ba mbote pena courage. La vie va continuer. Merci beaucoup Mama Love. Na okina mutu pasi penza. Kuka histoire ya mama na bisu Brigitte. Isalinga vona pasi. Alors bande kona la oyo Borandi Istra Oyo, je crois que ezana phase moke lo borana lingala. Libanga lizui chaku ndeke kosekate. Likambo kumi mama na biso Brigitte, c'est vrai ça likambo ya pasi na mawa. Mama na biso zae kutia 1000 € par mois pendant 30 mois parce que bazara qui 30 vraiment que là qui sentir akani sentione makasi pour aller à 30 000 là on yimo alobi projet na ezala qui était asomba voiture na kashkai et puis utika landambu asomba terrain na Kinshasa atonga atamwa ndako na pour na souvenir ya vina anapoto mais binomo boki histoire na ici ke sukeli. Alors, il y a 2 points à retenir. D'abord, 1. Tu vas kelimba, ezaka mona yo moko d'abord. Ezaka mona yo. C'est vrai, eza pas si ko garden bon chez soi, parce que so mo ezanda puna yo, oza la tendance, ya koniga kuza wo po sela wo. Mani pesa discipline. So il peut mi pesi discipline. Je dis bien disciplinez-vous. Disciplinons-nous na domaine ya mongo. So comme une petite discipline. Ok, moi, so gina ba centre commerce, ba teka ba keswane, weza ba clé, weza ba code, tout ça. Donc, weza pena ki ba offre fort. Ba tena na bango. O sumi mo offre fort a mon nene pizana na chambre o chonki ki pa. O che code. O chaka mo wana yo moko malembe. C'est possible peka o parce que ça rambona. Mo ba dikim de botana woti. Wara no Par contre, moto simba mbongo wana. Tala, mo eza satan. Mo eza na tentation mo yo sarana muti. Eza na dévolé. Ou soit, moto simba mo. Eza la ba mishuwe bala pite. Lana idma na mwana. Na zono ba ana parce que lana mutu ba faire. Na sola ba tibili. Moto bo pisi mo wa simba. Et même la banque tout ambo na banque. Baza ba feri. Basa ba faire ambo na bisu. Do. So wochimbog teki pa. Eza na banque. Eza ba mutu. Moto a touré. Ako za na penser ki moi 2000 yo na faire tourner on na zomo be tere. Eza nengwana.
Même na banque mo cha mo me pa na banque. Banque fait ba tournango oboka ba trading ba bu na bui. Do ve ba mo wana etonaka. Do mama li kilimba a cause de mo pri en fait tourner ngo ya lo ba di fils na ye. Ale bino de bo se le mo. C'est comme ça. Parce que biki bozo na kara un mois donc na entre ne kara un mois muto singem boti. Voyez? Donc il a le temps ou elle a le temps de faire fructifier et cause simba pi cause simbati. Soit za po le kambona bui bangotu. Soit za commerçant ou commerçante a jumbo mona vino a zo bongo lango a tona ba faire na yi. Ta ka mama uyu. Do papona a teka na diamba. Ende imori bat a teka ndoki. C'est là où j'ai découvert le monde ndoki. Oda se loka ba geteka gi ndoki. Ne la kidi bateka ba mbashu bateka ba balukika bateka ba kibeka. Et moi je pensais que teka ndoki o giza diamba. Voyez-vous un peu. Alors, momo na bino kande yango yo fait tourner yango bino bomo ne muta momo ka momo na bino parce qu'il dit c'est calculé ay bigena na du premier au 30 muta ya dit boya gala soit boya gala le temps boya sur les 40 prochains do pas master elle a le temps et mi sume no mo de so momentary ta momo na bino na ya commission momo na ya o sabe intere na a de so mo intere pois o bénéfice na wo parce que alors si momo na bino voyez. Alors, Congolais, toye baki, mon wanali kilimba. Ezaka mbona yo. So, ochamo à côté, comme je disais, au cours les côtés. En tout cas, courage na ba ou yo komini bango. Basé belé, basé belé. Baza anapai na idu France la na bali par basé belé ba Congolais, ba Congolais, di kamu komili ba baza ibile mama zaka porte parole ya ba wonyo so anan. Basé dele bazo le la milite oyo. Bo la panan. Donc papa wo pezana noki, atega noki. Bakangi heureusement bozai ki orati imaginez-vous bozai ki ram koloana donc baringa bakalana bino dans bo wasa bandu gasolo lo rapi mais gloire à Dieu bakangi binoti c'est pas grave la vie continue. Merci beaucoup maman Laure. En tout cas na petit bino d'abord merci nengo bo permettre nga na leka na chaîne na bino réalité na biso. Alors pour na kosuki ça une fois de plus mais ko encourager les choses malana na biso na bandu ko nyonso oyo ba perdre bambongo na bango. Alors mais ko singa susu na bino nyonso bande ko na lai o bozani ko na chaîne oyo réalité na biso. Alors chaîne oyo ezali ko lobela biso ba makambo biso ba commande tozali ko vivre. Ezala puna na kati ya RBC, ezala ana kati ya diaspora. Mais ngo na lo singa na bino bo s'abonner massivement. To remarquer que tu vas ba filmer et belé mais boza abonné te donc all baza abonné baza mokier mais otali filmer et puis ok ndekona la comme les koda awa abonné tu es en gratuit pourquoi parce que histoire bem sube o sunga payo hein yo o sala fort moté o kotika na chaîne o s'abonner o activer cloche ya notification pour ta moto va vidéo ba mo cause la notifier. Donc, tu as deux volets. Tu as un film. Donc, là, tu as un volume 4 ya film. Na biso kenden do na biso, do na live. Ya lola na bijou. Na imo na sana kata film. Et puis, tu as un témoignage au tout petit le papa congolais. Parce que ma kambozi mele adorable a. Na profité déjà, na informé binonyo so que. Naza les na 3 personnes, oyo déjà ba pesenga déjà information. Oyo pourquoi balingi baleka awa na chaîne na biso réalité na biso. Alors iza na moko ye aza papa afana na Val d'Oise na pisi même département na ye mo bi pesa arobaki ye aboya famille aboya papa aboya mama aboya bandeko na ye atikala gara ba masane ana pari arobaki suna kufi bakuna na pai apesa na ba raison na ye ni sarki lu abu ya famina yi nauga kia mo na yi paisimo oso ala moti. Alors yi pa bolika a témoigner akulba pourquoi abu ya famina yi malgré o nila speaker la aza pena muta famille o pena ba sunga la famille pourquoi abu ya faminios emi bali izana mama moko yenda sala ba faire na Paris comme na Kinshasa apesa ki mutu moko 20,000 € a mimili la Kinshasa mutana miliembo soit disait que wana wapo bakandia mo ko una zona makambo alors
ya misatu surprise wana bombi yango pour déjà s'abonner yobaki nazala ba témoignage misatu mif ezebele o bazobenga biso tozo classé en male na pisi da 3 o ezwa nikolezoya dans l'entretemps ba film ezali kobima donc tolovaki film ma une fois par semaine témoignage za 2 fois na semaine donc une fois film ya na semaine et témoignage zala 2 fois na semaine donc na semaine tozala au moins minimum 2 ou 3 films déjà ya on a sengi o s'abonner massivement. Merci beaucoup na bino so wanagi biso nazo baita so li témoigner o bingi biso so wori gana plateau mama Nadine ifonga zali akolamba yo et en plus tulape na TikTok na biso réalité na biso donc kuna pe bo s'abonner massivement pour na wona ndala des api kuna ba live pili tabuna pa Manadine bo kapri ba conseil pi oye azali kopesa. Merci l'équipe technique na biso, merci na bino nyonso bozali ko s'abonner massivement en tout cas toza mais sengo ya komuna bino ebele ya omilana biso ya ko like ya partager tukutani malasima wabino Lon Washington lokola bandeko mosusu na Afrique akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakata mboka akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakata mboka pe bakolela réalité na biso tolobela yango